Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Oui, voilà mon abonné à journal, il y a peu pour la peuple info, lingala mbote na bino bisika nyonso bozoa mito fongol basangala so pour na côté c'est non ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lancé qui programme ya modernisation ya province ya Sud Ubangi nyonso esalema kina directeur ya cabinet na adjoint mwana mboka Olivier Mondonge oyo a sangisa ki mercredi 23 août ba principaux acteurs oyo baza impliqué na programme oyo héritier mapinemi apesi bino ba détail. En plus, il y a programme, il y a développement local. Il y a un programme, il y a 145 territoires. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a outil qu'on lancé. Modernisation, il y a province, il y a Sud Ubangi. Na Kombo, il y a chef de l'État, directeur, il y a cabinet. Adjoint, il y a chargé à progrès social. Olivier Mondonge, a Yambaki, mercredi, la présidence de la République, bah, au Union, Sobazali, impliqué pour la Mosala Oyo. Gouverneur, il y a province, il y a Sud Ubangi. Jean-Claude Mabenze, chef, il y a division, il y a supervision, qualité, il y a bureau central, il y a coordination. Beseko, Namokuse, Papinta, Angila pe ba prestataire nyonso bazala ki sélectionné Aaron Sefou pe Serkas Imo bango ba betaki masolo kati na présidence ya République pambate misala oyo ya modernisation asile ubangi eza na dévolé oyo ezali confié na ba prestataire mibale bazala ki sélectionné groupe Aaron Sefou bango ba kosala misala ya réhabilitation pe kotonga 4 écoles ya makasi na Gemena pe bâtiment ya gouvernorat ya province pe assemblée provinciale pona oyo etali entreprise Imo Serkas bango ba kotonga pe bakosphalte 11 km mobimba ya nzela na Gemena bakotonga pe 3 ponts bako réaliser misala anti-érosif liboso ba prestataire na présence ya conseiller principal ya chef de l'état chargé à infrastructure Dirkaba Olivier Mondonge ye a insisté ki mingi pona likambo etali respect ya délai ya misala oyo esengeli esalema selon bango balobi ba entreprise oyo esengeli misala na bango et dirait 6 mois programme présidentiel ya modernisation ya Sud Ubangi eza projet moko esali bambula ebele oyo Dirkaba Olivier Mondonge azalaki na yango na implication technique ya Beseko oyo akwasire matérialisation na projet oyo ville ya Gemena et comment na bongo banzela na yango ya sika asphalté.
Dans la primature, Simba qui est Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a banda qui va activité na ekuna na Afrique du Sud mercredi 23 août et pas puis à cela qui visite moko surprise na ambassade ya RDC kuna na Pretoria. Bon on a pas détail. Na Johannesburg depuis mardi yena ni premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo azali porteur ya message ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba BRICS boye bake abréviation oyo ezali ko regrouper Afrique du Sud, Inde, Brésil, Chine, Russie na meni ya sommet oyo ezali pona élargissement ya ba nouveaux membres ya bloc ya pays émergents ba BRICS bazali ko revendiquer croissance accélérée, développement durable, paix multilatéralisme inclusif. Boye bake Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, boye bake Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge abandaki ba activité na ye mokolo ya mercredi et pa wapi asalaki visite moko surprise na nouveau siège ya ambassade ya République démocratique du Congo kuna na Pretoria. Boye bake chef ya gouvernement atali sinenge azali fier pona patrimoine congolais oyo et l'état congolais asombi boye bake na sima ya kosilisa visite oyo akendaki bongo kokundola elongo na premier ministre honoraire haïtien oyo azalaki accompagné na directeur général de la société Digilop yango ezali spécialisé na nouvelle technologie digitale pona financement innovant boye bake balobela ki ba question ya coopération bilatérale oyo eza basé na financement innovant bayeba ki lisusu ko s'échanger na ba différentes opportunités oyo ezali ko présenter marché congolais marché yango ezali monene à travers monde pe marché yango ezali vraiment ko progresser elongo bayeba ki ko constater ba progrès ya gouvernement na domaine ya technologie boyeba ke bokutani oyo ezalaki na accès pour la technologie pe financement innovant bangomi bale bazwaki ba contact pe batikali elongo kosolola po ete ba échanger pambate Congo e basolo na ko bénéficier na technologie de pointe pe surtout na domaine ya souveraineté financière na financement innovant bango ba souhaiter que ba pays africains ba e basolo na kozala ba propre moyen na bango po ete ba financer développement ya Afrique ndenge Monsieur Laurent Lamonte ancien premier ministre haïtien atalisaki liboso ya bapandisango na oetali seni bosimba ke président ya commission électorale nationale indépendante seni na mokuse mwana mboka Denis Kadima a salaki mercredi 23 août lancement ya maison des élections wapi epai balingi ko renforcer ba relation ya kitoko na ba partie prenante nyonso pona kobatela confiance ya population na seni Stéphane Skande Nathalie Kaila Kapenda. Message ezalaki adressé na représentant et corps diplomatique, représentant et partenaires techniques et financiers, représentant et organisation et société civile, médias na combo et assemblée plénière et bureau na commission électorale nationale indépendante Denis Kadima a commissaire qui union ça va participer qui na concrétisation y a na projet et information où il y a public et sensibilisation il y a maison des élections remerciement ya patron ya Seni et kenda qui le sous et pas il y a programme il y a Nations Unies pour le développement où il y a qui projet yango elongo na Seni pour na ko soutenir International Republic Institute Pakisa Unifam projet oyo esimbi bongo particulièrement na motema ezali ko concrétiser ba engagement oyo tozwa ki na plan stratégique oyo ezaki concis na janvier 2022 na ba axe na yango 2P3 service oyo et ko faire croire efficacité pe ko renforcer ba relation na ba parties prenantes pour na ko gagner confiance ya batonyon so pe ko offrir na population espace ya ba échange pe ba visiteurs et bako banda koleka maison des élections balingi surtout na cadre moko vivant carrefour ya information kasipe lisusu cadre agréable pour na ko faciliter interaction mutuelle maison des élections ifungwami pour na citoyen nyonso oyo alingi kozaba information ya processus bakokipe ko organiser ba formation yongo na ba médias pe na ba organisation ya société civile ba parti politique maison des élections et celle donc
outil moko ya communication pour na accompagner be effort nyonso ya seni na oyo etali be élection. Maison oyo ezali avant tout maison ya be électeur congolais wapi epai oyo ekoya kobeta porte akozala accueilli pe na ko soutenir ye yango ekozala bongo bakozala à l'aise na nyonso pe protocole akosala mosala ndenge Denika Dima abakisaki ba agent bakozala disponible pour na formation moko ezali prévu mikolo ezali koya mingi penza ba représentant ba radio communautaire bokokuta wana na etandi mobimba ya RDC pambate alobaki président ya Seni radio etikali média oyo ezali plus proche ya population Seni akota na disposition ba média oyo maximum ya information sur l'activité importante ya avenir cadre moko légal pour na ba innovation ezali vraiment important que ba auditeur bazala na accès ya information ya malamu sur ba parti ba candidat pe ba candidat nyonso mingi penza oyo ba koyeba modalité ya scrutin pe ko procéder na choix éclairé pe ko valider 20 décembre prochain. Na somususu osimaki président ya fondation Victor Bosoku oyo ezali bongo na kombo na ye asalaki weekend eleki descente moko na cadre ya kosala ba action sociale oyo ezalaka bongo mission ya fondation na ye boyebaki asalaki yango na district ya Funa pe ya Changu. Edi Imbani Michael Bustoto bazalaki nsima na compte ya Info Lingala. Bobenga ye le chef d'état-major ya social ya ba Congolais charge ya ba Kinois otuninga nani Victor Bosoku ekaka ba supporters bazoganga toujours po asala kabola mwalemba te jamais pona bilongi tala mikolo eleki asalaki descente musclée na Changu pe na Funa ezalaki bongo na cadre ya fondation oyo eza na kombo na ye veut dire fondation Victor Bosoku ekaka wapi epai ya realizaki zamba ya baction sociale po ya kokakate mona moto na pasi awa na Changu bondi melangai que le chef d'état-major ya social ya ba Congolais Victor Bosoku ekaka afutelaki bana ba frais scolaire ya ane mobimba veut dire bakobimisa te litono ya misolo te ye moko azwi yango en charge na misolo na ye azwaki pe tuluku ya bakaya ba problème to pe ba maladie ya ndenge na ndenge en charge pour na couverture totale nalobi bien couverture totale ya ba soins pe ya ba traitement na bango e bongo tango akiteki na Funa engaye charge ya social ya ba Kinois azalaki agréablement surpris ya komona elenge moko oyo adesinaki ye nzoka kokamwa mwana oyo sacrifiaki misolo na ye ya kelasi pona kosala dessin oyo très ému papa Boboto Victor Bosoku ekaka azwaki charge ya betude na ye pona ne mobimba bokanisi esili tintin azwaki pe charge ya paiement ya ba frais scolaire ya bana ebele ndenge bokoki komona ebongo kote oyo mama oyo azalaki na problème ya makolo fondation Victor Bosoku à travers ye moko azwaki charge ya traitement na ye apesaki mbongo ya basoin mama oyo pe azalaki na problème ya misu mosusu ya mbasu pe baka misusu ebele abimisiki ate na hésitation moke te misolo mpona basoin complet na bango na suka boyoka Victor Bosoku ekaka le chef d'état-major ya social ya ba Congolais ndenge alelisaki lokole moko ya baction oyo eza na kati ya fondation na biso Victor Bosoku pour soutenir programme ya chef de l'État oyo etali bongo programme phare na ye ezali solidarité nationale yango moni fondation Victor Bosoku ye pe atelemaka mpona kosoutenir sur le plan social beaucoup mona yi présence ya ba mama bazaliawa ba veuve ba vieillard pe bakaya ndenge na ndenge ya ba malade oyo toza ko soutenir donc nyolakisa ke toza ba leader kaka mpona komema ba masse te toza pe ba leader mpona ko encadrer ba masse wana na niveau ya social. Maître Fidèle Kanindambouyi, cadre na AVC, yepe akitaki week-end eleki na 3 quartiers ya commune ya Limete pour na kopesa la fourniture scolaire et pa ya bana po ete bazonga kelasi malamo hérité mapinde mi Nathalie Kela Kapenda. Baetude nde ezali investissement moko par excellence wana ezali bongo slogan ya Maître Fidèle Mbouyi Kaninda oyo azali secrétaire national en charge ya politique na parti politique autre vision du Congo AVC na mokuse ya autorité morale Maître Didé Boudimbu le génie blanc bosimba ke week-end eleki ezalaki très chargé pour na Maître Fidèle Kaninda Mbouyi oyo babengaka ye la beauté du baron akitaki bongo na ba quartier misato na
commune Yalimete, à savoir Ndanu 1, Masiala, P quartier Mombele. Objectif ezalaki ko distribuer ba kit scolaire et pa yeba mama po ete bana na bango ba yeba na kotanga kitoko po ete makambo etali kilasi ya bana ezali cheval de bataille na ye. Esengolanga ezali papa nazali kuna mboka classe bana te mama mbuye suminga na uniforme na bakaye na biki akende liboso azonga sima te masali mama malamu asali bana rentré mama bweto kozwaye wapi Bosimbake ezalaki vraiment rendez-vous moko kitoko pambate bana ya quartier Ndanu 1 Masiala pe Mombele basepelaki na geste oyo maître Fidèle Kanindambui la beauté du baron mwasi ya bwanya pe ya mayele asali na micro ya Info Lingala ye moko alobi lelo toyaki to bandi campagne na biso ya distribution ya ba kits scolaire tosalaki campagne ya ba distribution ba vivre tosalaki ya ba distribution ba fonds de commerce toza bana ya limité ya bana ya ndaku ya solo tolobi oyo eza rentré ba parents bakomaka mutu ezoswa il faut kosunga bango biso batomonani na mois 10 francs tosombi ba kit scolaire toye nango topesi ba parents mois uniforme cahier moi stylo pour permettre bana bazonga classe malamu to bandi yango na quartier Misatu lelo totamboli ba quartier Misatu week-end ezoya tokosala lisusu peut-être 3 quartiers to 4 ça dépendra ya heure tokobandela de façon que ti to comme à début septembre to sili sa ba quartier nyonso limité bosimba ke population ya ba quartier Ndanu 1 Masiala pe Mombele ba sepelaki na ndenge ya kosakana te ba parents nyonso ya limité ba koloba maître Kanindambui Fidèle azali mobiki na biso oyo ye asali bana bakotanga kitoko pe bakosepela nyonso selon vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo alobi éducation ya bana esengeli eza la priorité. Merci maître Fidèle Kaninda, la beauté du baron. Na masolo fait des sociétés bosengali koyeba ke ba rédacteur ya journal peuple pour la peuple bakitaki na quartier Kikimi kuna na commune ya Kimbantseke epai wapi batali sibino ndenge population baza ko souffrir makasi na likambo etali mai kutu bango bamelaka ba mai ya mabulu ndenge Rit Kindu atalisi. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbantseke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te toza problème mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza na susa mai botiela biso mai penza mai makasi mai ya point côté mso mai ya mabulu eza kitoko te de souci eza ke gouvernement pa fatia avec la biso mawa atela biso koto toza problème makamba mai de souci nde yango wana soka atie biso mai koto biso pe tosepela gouvernement na eto obetele pe biso maboko atika te elembo ya kitoko na mokali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela bango ba maladi ya ndenge na ndenge. Insécurité pe inondation ezali konyoko la population ya quartier Bateke de kuna na commune ya Matete bona na badetail nango elongo na Jadine Malemba pe Orly Makopo. Mesana konyoko la population kasi yebaka mokolo moko okokangama na file ndakisa bilenge o mibale bomoni na ba machette bakotelaki famille moko na ngilima na commune ya Matete epai wapi basali ba dégâts ya ndenge na ndenge na absence ya la police ba maître volontaire nde bachaki bango maboko pe ba memi bango liboso ya la police ya dema na commune ya Matete pona ko présenter bango liboso ya bourgmestre na micro ya Info Lingala victime a expliqué bango na moi makasi bale toke portanga na uti na la police na uti ko libérer moko o ngana kangaki na famille na bango na libérer na lobi eza makamba famille ko bimaka to sa place moko dossier za mo mulai bango ba ye bungu tozo lukabino na bimabo ata 20 ba ye na ye bazalaki na kati na bamsu na yebi na bango nyoso ponga na mongo kichaku na yebi bango mibale na moni ba yenga na lobi sikobo yelinga babandi mabanga ko bambanga babamba na otima bana babandi ko kotisa na ndako na moni moyete na kandi pote na bisi bana botika na mabanga
na bamasheti nde bazala na kimi mbangu makolongulu bato bamonaka naye koyebisa la polisi bomoni moto nauti kotika bana bauti kintiako ebele baomenasenga kuna ntango nazozonga bapolisi mpe bakatiseli bango boye nazonga groupe na bango bazoyebele wana nabeleli bakulu na bato babandolanda bango na nde bakimiti naye koyoka nazongi na ndako bakangi mibale nde nayemba oyo bosimba ke situation ya kuluna oyo ezali kaka kokoba bisika ebele ndakisa na komini ya Matete bipai wapi tosengi na la police alemba te kokengela population elongo na biloko na ye. C'est à Téléba client Airbus A320 pour être voyager dans ma condition moko ya kitoko. Michael Brustot. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. La région aussi ma couple pastoral Mukandi baza kolengela elongo na centre chrétien Emmaüs à prière ya kafu na commune ya Kisanso mokola mercredi 30 août 2023 na mama na likambo de lier et laisser le aller bona ba détail nango elongo na héritier mapini. Évangélisation ezali ko continuer elongo na couple pastoral Mukandi bosimba kena sima ya grande campagne d'évangélisation oyo esalemaki mikolo eleki mingi penza le 30 juillet 2023 na terrain municipal ya Masina epai wapi bato babikaki bakangolamaki bazwaki ba guérison ya ndenge na ndenge elongo na centre chrétien Emmaüs epai wapi Mukandi Petroni Manisri basalaki mosala na ndenge ya kosakana te bilembo pe bikamwiseli emonanaki bosimba ke le 30 juillet ezalaki souvenir moko ya makasi na ngambu ya district ya Changu epai wapi thème na yango ezalaki lève-toi et marche mbala oyo ekomi tour ya bana commune ya Kisenso pe district ya Moamba Mobimba bobengami kozwa lobiko elongo na couple pastoral Mukandi mama prophétesse Petroni Mukandi elongo na papa Henri Mukandi ngala oyo ba prière ya kafu ba prière intense Yesu Masiya apesi biso bokonzi mokolo akufa seko aza na bomoi ya kokangola mpe kotika libre yaka tosambela bien-aimé libala na yo ekangami ti lelo parce que comprendre te qu'il faut obenga Yesu.
Kanga date Oyo, mercredi 30 août 2023, de 16h à 19h, na commune ya Kisenso, et pas Wapi, avenue Moko Kaka Esengeli Bokanga, avenue Loya numéro 97, quartier Mujinga na commune ya Kisenso, thème Yambala Oyo ezali bongo, déliez-les et laissez-les aller. Ba prière ya Kafu Kafu, et Longona Mumbu Nanzambe, Mama prophétesse Petroni Mukandi, pe Papa Henri Mukandi, couple pastoral, ba bengi bino, yoza na ba problème ya ndenge na ndenge, ozwaka solution te, ba blocage à tous les niveaux, occasion Kakamoko et Pesamelio, occasion unique à ne pas manquer, mercredi 30 août 2023, de 16h à 19h, n'avenue Loya numéro 97, quartier Mujinga, commune ya Kisenso. Yoka bien, au vandi na commune ya Kisenso na ba quartier nyonso, Matete, Ngaba, Limete, Pelemba, occasion unique et Pesamelio, bana nyonso ya district ya Moamba, pe ba commune nyonso ya ville ya Kinshasa, bokende na Lombango, mokolo ya mercredi 30 août 2023, de 16h à 19h, occasion à ne pas rater, ezali pona délivrance na yo. Olinga koleta basapato ya qualité place eza se moko na 7e rue limité et pa ya papa griffe nenge héritier mapinde mi iga ontingi batalise. Papa sinangai eutako apio. Olingaka basapato kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limité na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapato minene na mikili ya poto basapato ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te, bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo, oyebi nga na Elongi, oyebi nga na Moussaba. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limité. Toki na premier ministre nous allons na yo na misé oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on va diminuer le taux de chômage? Pour nous, les hommes, par contre, on n'a pas gris pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on a pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un gentil au-delà. Adjoint ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur gentil au-delà. Nous avons quand même bonne foi. Alors, Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. On a fait ça mon compte. On a dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect bazar. Moi je pense que nous ça la effort et ça devoir on a dit nous on va devoir dans la salle ceux qui étaient dans la 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit na peu monsieur mon ambassade de Dora Kekele pour nous dans la présence de la salle dans un bien organisé dans ça la mikanda nyosu oyo ekosena l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais Bali ko soutenir on a dit. Bon, je comprends. Tant que client ne soit pas d'accord. Donc papa Dieu Mawa, on va dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut simba science. Maintenant, dans simba science na vie na ngati. Donc je suis ya awa. Ozala osala fête, odia ba union sur la fête. La tara pièce awa. Ozala na mariage la ta awa. Ozala sapato ya munene, le la il. Yaka na odinina ngoko mangwa yemo. Kokayo. Ozala le quoi est mort. On est comme aboli le quoi la il. Yaka na osala. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc na yebi musala comme il se doit. Ota ki batte ça. Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limité et pa iwapi ba chaussures, ba sandales, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela Bonsoir, info lingala journée peuple pour na peuple
pepe ya mokolo ya jeudi 24 août yango ekomi na suka. Merci mingi na Orly Makopo oyo azaki bongo na sima caméra pepe azaki assisté epai ya Alain Boala boye bakedise sima makina Nathalie Kaye la journée azaki monté epai ya Christian Kiangeben journal ya pepe pona pepe zaka supervisé epai na yemoko héritier mapine mbande kubotika malabu. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi